Merci beaucoup. On le fait direct. En direct à la résidence, il y a Imam Sheikh. Le lot de Bakizaki Ramadan, le lot fait pas pour la carême n'a pas enseigné Babandaki. Lobby, le gouverneur de la ville Chantiline Gobilambaka, a sanisaki les deux camps. Nenye Mokonzamboka a sanisaki Bakimbaniste, n'a pas de la biso ya Sayona Oyo ya centre. Bango ben Chantiline Gobilamba lobby a sanisaki ba musulman, il y a les deux camps pas fait sur le stade. Qu'est-ce qui est arrivé? Bah comme le stade bango nyonso. Yango to kosenga na la communication tête de ville. Quand il y a un problème dans le tête de ville, il faut bien la presse et pour batailler ba makam. Il y avait les autres qui n'étaient pas informés na makambo les gana qui lobina hôtel de ville ya Kinshasa. Lelo ba eko sambela na stade tous les deux quand ba kutani. Cheikh alinga banda prière ba lobi cheikh a ebi ko sambela te jamais oki ko banda prière. Mususu wana quand mususu ba banda et bandi débat il y a eu deux policiers au Bakoufi. Dit par la police incendiée à tout dans la résidence à Cheikh pour moi ba musulman de Al-Qaïda continue à faire Congo mosquée à pause. Pour comprendre moi là mbala za émotion pour basoso ba lambe ba ba ya nyonso na c'est des potara ni ba mena sarabiso bon on a ba gaz et bétamien au sac la théorie c'est la DGM il faut recenser ça la maga il y a trop de missions qui sont des sans papier on va le voir comme coach sur maquiller na kata Kinshasa ata le ambassade bango la ba otala tu par la police pe di yango ande ba pandi on ba bondi yango est-ce que ça vraiment normal pour ça na ba donc il y a un pozo donc il presque mosquée zali bo mona kaka yango directeur à DGM faut ça musala ministre il faut ça musala pour bande musulman il y a beaucoup de expatriés dans mboka so baza ba sans papier mais le roi à DGM ça là bango le côté yango le faut bande c'est so mulunge c'est pas normal quand ça fait que bino bozo sambela bato kamba kutu basangana ki bongo bino wamo bonye za résidence à Cheikh azawana te de tozo kende sikoyo na pose wa bomba ne ba bondi penza ci par la police ba bondi yango ba bazi o ba musulman ba sali lelo muzaba jip neza ba bandi yango entre bango na bango vraiment c'est pas bien vraiment makambo ba sali vraiment na journal lelo oya Ramadan donc moni to na ba Al-Qaïda na kasa ko mambo mo surtout na kasa Kinshasa ce sont des Al-Qaïda vraiment dans ma bassin no bango na bango na la police a intervenir. La police c'est anormal. Pour tous les petits commerces, c'est normal, c'est anormal. Représentant la bango à l'islam politique. Il y a parce que à commissaire islam azala kabili image à la mangeoire. Il y a un musulman qui a un parti pris de bazana besoin de bon muto aza netre ezala nga la zana souhaita na sepelaka na mafa ya kaye siko aza siko parti pris yango loko ezobota polémique entre bango yango wana pardon Tino batumi de mituka
Mais sauf mesdames de pays. Comme tu connais les biens. Ça va, boire un peu de gel, on a piné. Oui. Donc, pendant la finir, c'est situation dans les métiers. Silombo. Tina Bible lokama Bible ezoloba bakozala na bango na kimia te. Voici tout ce Bible dit bakozala boyokani. Mais siko pourquoi bato baza boyokani te bolingi kosangisa bango wana makasi. C'est ça aussi le problème. Ce parti avec nous, Margot. Dès que ça peut être bima siko na venir à Cheikh Abdallah, oza imam ya ba musulman représentant ba musulman en Congo. Et là ils ont posé problème là Cheikh Abdallah zani c'est les Dubois. Cheikh Abdallah azana na manjoa. Il a pas manjoa Cheikh Abdallah. Abane rolia na kabili. Siko ba musulman ba liba tela bango moto pour comprendre la mise sozo soa gaz et continue. Ba musulman que liba tela moto aza netre. Donc ils allaient muta fayulu muta valate mubake muta apareko azala l'aise dans kati ya mosquée ya mwana Cheikh Abdallah basenga ki alongwa raté Jean-Tilingo Bilambaka le gouverneur de la ville lobby a sangisi tous les décans les loba sambela na kati ya stade donc quoi hier alinga bima le quoi pacificateur le quoi Vital Kamerhe mais esimi nango te parce que difficulté à courant et ça va musulman musu balanda qui communiquer wana te balanda qui paye image wana te parce que c'est lui la communication tel de vu les arabes verrouillé yango omoni lelo des ordres salami parce que Cheikh Abdallah linga ki banda prière o yanga mwana mususu imam mwana mususu basani ni baboyi Cheikh Abdallah banda prière babi ayebi ko sambe ayebi ko animer te quoi yango ko sala ke ba ko bebana ato ana wenge ya bomoni bato ya population ekima nango kaka émotion ka bon bakima kaka Silombo boza tozala biso awa tomona bandonation ya musulman baokima bino nde boya place nga na ofilme bazokwea mama bazokwea Margot Silombo bozala te baza ba Al-Qaïda eloko basali lelo bato ya basadiste penza azana wabomona komanda ya fina kala lewisi wana
Montre les coups. awa toza na liboso ya moske ya pozo okomonaka nde tobandaki ya moske ya mpozo ake donc omona ndenge eza bamisima lolo bapeke te ramadan ebandi nde ya mbutu akosakana te lelo atoa na pozo bakangi parce que keki lelo eza ya kobeba bamisima bapeke te omombe ontaba onimelianike po lelo eza vraiment mpasi na bomi 4 policiers bacubi bango basangisi bango 4 bapelisi bango moto Georges Kapiamba droit de l'homme oza wapi yoki droit de l'homme nekomika ya makambo ya mbongo ya IGF Georges Kapiamba on a tué 4 policiers maman ete yo okofilme nga te yo oza ateni nga na osa direct donc ozomona ndenge eza wana ndenge makambo okende 4 policiers batumbi bango sur place na liboso ya la zamba place oyo ranso na bandaki korepete bamizima baza baalkalde bandeko na so omoni nde nzambe azosala monene na ye lobi bayambi chef de l'état na lubumbashi bota nde nzambe azosala bolamu tovandaka nde na batraître na kati ya congo na kati ya kinshasa acte oyo bamizima basali mpe estce bango bakoki kosala mpe mokolo ya ramadan na bango makambo ya soni oyo bango basali eza vraiment bien te yango wana tolotoye awa na pozo apres pozo tosala nini tokende siko place oyo bango batumbi bato 4 policiers bango batumbi bala bapapa bato bazwaka mbongo na bango ya salaire ya mokie abimi na ndako na ye kosala mosala ya leta bino bozwi bamisima botumbi bango droit de l'homme na mito boza wapi Martin Fayulu yango yango otute déjà 4 policiers morts po oyo olinga korécupere no makambo te parce que est ce que eza normal les musulmans nos frères musulmans lelo vraiment acte posé mpe bokoki kosala bongo bapolicier baye kokabola meme bino bopréféré botumba bango 4 policiers eza vraiment mete yango tokolongwa awa po tokende so kotala zambe esika oyo batumbi bandeko na biso bapolicier vraiment eza bien te meko ekaninda bonjour meza nayebi ovandaka pembeni awa eza mwana natika kalamu précisément na quartier matonge lelo toyebi ke ezalaki ramadan bamisilman tomoni oyo bamisilman basali eza alkaïda guerre otoni d'abord respect ya ramadan na bamisilman nyonso nabengi bango na kimia parce que la religion est là pour rétablir la paix komema bato na bokonzi ya likolo oyo tozomona baacte oyo ya crime oyo tokokalifie ya kotumba bandako ya bato ezali mpenza malamu te bandeko na ngai nyonso ya islam nabengi bino na kimia pamba te mokonzi ya mboka aluki kimia na mboka kimia ekota na mboka à tous les niveaux babiloko tomona eza baacte moko ya soni nde bobelelaka nzambe bosambelaka bokutana autour d'une table boyebana kogere makambo cher abdala mangala soki ezali ete tosa mibeko oyo erétablir yo tolingi te toassiste na baacte ya vandalisme baacte barbare esalemi awa bature de balle ebetami partout ailleurs de père ke ezwa même bainnocent bato bazalaki koleka na nzela yango wana nabengi communauté islam na congo bino nyonso na kimia bozonga bofanda na table moko boyokana bozali bana ya nzambe bosambelaka mpona koluka kimia epuis nabengi bino na kimia kimia ekotela bino bocelebre mokolo ya bino ya suka ya carême na kimia nyonso elongo na ndenge bosambelaka nzambe maître kanida ya le gouverneur atiki kobilambaka oyo amekaki kosolana te kandoki mais komona communication ezalaki trop faible est ce que avant kosolana te kaka natutana le gouverneur de la ville lobisi akutanaki na deka ya bandeko wana ezali babiloko moko tobengi bango kaka mokonzi ya mboka azoprene état de droit ezali respect ya batexte à tous les niveaux même na baéglise même na balingomba nyonso tolingi te toassiste na babiloko tomonaka kala na des églises ekabola nde tomona bandeko na biso ya kimbangiste nde tomona mpe église de réveil mpe lelo ekoma mpe koto dodo kamba koto oyo général Soni Kafuta tolingi toassiste na babiloko wana te ngai na kobenga bango kaka na kimia bakutana basolola basangana mpona kimia na kati ya mboka merci merci beaucoup maître kanida tozolongwa po tokende stade oyana ekipusana
parce que makambo elekani biso tolino bango no basenga nanu mawa nzambe no ya bandeko na biso 4 oyo bango babomi bapolisier nga nazwa insiste na bapolisier parce que bapolisier baza na mbongo ya malonga te bafamille na bango lelo bango bakoti na bake kosambela kobatama mpo basenga ala ayokela bango mawa to nini yango lelo tokolongwa awa toza na kati ya apres moskele tozokende mwa tokotana baboyi tokota na kati mwa tokotisa te po imama awa aza mama trop émotionnel na makambo mwana tozolotuna to mwa nzeba poza ta bango mokana oswana na bango na ondaka nde poli makasi soka kolinga bamo bakofunga pongola po basambela ngau na okima yo nde olandi ngawa au na okima yo boye yolandi ngawa tomata moto tokende siko esika mpasi babomi bapolisier naye tuso balonga tokoma tete toyeba balapangisa bateko miso kosinga miso C'est là que mango. bandeko balandi ya chaîne na bino Top Africa wana bozali kolanda tozali en direct na zamba yako continuer soki nini yo tozali pas bomi mutu ana yo mata pona na tire Ok. Voilà. Bon, on est déjà tout ça reportage du cola moto dans la sigue à la con à la quinoiserie. Tout ça qui est décidé au côté à la zambe sika oyo. Bango batumbi bande bona biso ba policier. Policier atiki ba na ndako la musolo ka kolia maloba te. Lelo yo ba ndimo le ba sel biso za Al-Qaïda do terror anti-terrorisme bezako. Ba terroriste ba musulman nos frères musulmans le robosali ya soni. Bango balobi ete bateki stade pas deux personnes. Sans que bateau bazaki lobby et pas moi gouverneur de la ville va expliquer bango qu'est-ce qui s'est passé. Il fallait gouverneur yé moko aya awa ba mona yé. Ba mona gouverneur a passé maintenant bango. Ndenge mokonzi mboka salaki akendaki na kamba botaka miso zo swa makasi. Mate bango na chebe zo si balisiki. Il fallait Chantilly Ngobila à Salanini. Ndenge président de la République akendaki kamba a assisté pour apaiser motema ya bandeko na biso kimbangisi. Il appelle Chantilly Ngobila aya lelo akonta prière na bango soki babandeko mosusu bazalaki bamoni Chantilly Ngobila ayeki bazalite bandenge kitafila mais bango bakomprendre te sikitoye kosanga na bango nyonso bakolobana te na mitu na bango te asalisi te bateki près de 2 personnes. Bozomona bino moko embouteillage ya kosakana te awa donc okokuta kote la zamba esika oyo bandimo kote ya susiete ya oyo batia wana mais on n'a pas compris susiete la zamba après 3 mois 4 mois bandikendaka korenouveler carte ya séjour na moto bozoloba ete donc tokosenga na bango bafutaka carte de séjour na bango. Bon, on a un bouteille de minutes à l'hiver, les émotions, ma salle, qui est au sacalanté. N'est pas que vous, non?
Ah, où tu es là? Oui. Vraiment. Ambassade. Ambassade, on a pas Gambela. On va Gambela côté nous. On peut Gambela, on va ambassade. On va hôtel Marana. La Victoire. Place Wana. Avec ça, combattre Oh. Vraiment. Si ça a tout bateau Baba rebelle. Dans le lot des gens, Excellence c'est le ministre de l'Intérieur, nous vous demandons, nous les Congolais, il faut identification le recensement. Pour recenser nos musulmans, combien belé? Bah étranger, bah au Machanda pour na Congo, mon chambre salon $400, $500 appartement. Pour la ligne, bah musulman, le roi bah évi na bango, bah comme sanda coucher à na kata Kinshasa vraiment. Na makambo boyoke obeta ti ba combattant na base na place bandé ko rangé. Pour la ni bozo luka nini juste. Donc obila ayeba ke loko nyesa malelo yango pe aye ko assister na kata ya ligne na bango te. Donc alembo ya des cas. Et ça vraiment bien que et ça bien que makambo ya sali vraiment. Il y a bien une réconciliation même ba musulman ba zo ko benga gouverneur moko traître. Alembo ya des camps. Passe pas quand on est belé. Ah, quoi tu l'as? Boya boye bosse na makonza mboka pesa bino journée moko bo problème yo peki na bino ndenge na makambo ta bande wa kimbangisto ata ba fini anaki Covid-19 eza mais ba respecter ta ba teki ba masque te mais ba fete kimia na bango bien bande wa kimbangisto na kamba ku ba bombi après ba est-ce que c'est normal vraiment actuellement on va salir hein bana batiki bana na bango bino boye boma batata na bango boko tengisa bana wana wapi jipe zana pe awa eh yo, longa liboso. On a respect ya bandeko na biso batiki biso okoki kolakisa bango komona deja bapreuve jipa la polisi yango oyo eza ya jipa la polisi yango bocomprendre nga mongongo ekauki mpo bagazo na meli miso ezoswaka nzoto ezanga mpe bien te mais lokwa mosala eseli yango na ye okomona bino moko vraiment jipa la polisi yango gouverneur de la ville jusqu'à présent osali Bana Moïse azungonga dépassé aller en siko bato mboji omona mboji on va tomber dans la police. Aboni trois policiers à des missiles. Papa makambo elekanya. Bon, makambo elekani awa problème ezali que non. Royaume islam. Na royaume islam bavotaki. Oyo azalaki en place alingi otika pouvoir te bavote oyo azwi pouvoir po asala nini aorganize messe ntango
alingi organiser mais c'est à l'égal de la gouverneur bapesi autorisation makambo nyonso ntango ye akepa ngobila bapesi ordre ya organiser messe oyo oyo balongolaki ya mpe akepa ngobila soki bayonganaki nani mpa ngobila moto balongoli wana azoya liboso na 3 jipa na polisi na nsima ayembala moko ntina kati ayeba moko ntina podium kote moningi azalaki na basoda ainterdit yeke mesi esalama te tandiske baisraélite nyonso bazalaki place wana bango batelemi babi non oyo alongwe esi alongwe toza na ntina na ye susu te oyo akoti nde akamba mesi esika ngwaku ezwamai place wana babaningi wana kondongwana bango na bango ane polisi bakoti yango polisi po bayeba ndenge nde komaîtrise yango pa moyen gaz bana mike babungi bamikolo bapalangani bendikape pa moyen bato baperde bambongo batelefone osatike no polisi ayebi komaîtrise population te polisi ayebi komaîtrise population te polisi aza na morale ya moke ba moral bas parce que tant que police a commis sur le terrain et si quand tu vas en tenue civile baza même pas na minouko bino boza ba munition mais comment tu manager tu as un niveau tu vas dire que non baza la maîtrise à regarder population te problème ezali car que non ba luka solution ya ka oyo et continuer kaka boye te bayeba ndenge komaîtrisaka population esika bakiti esika désordre ezali bayeba ndenge komaîtrisaka bino boyo olingo betebete bagaz tout ça wana conséquence d'ailleurs nena po bainterpele nongobila bainterpele moto balongolaki wana bango nde baza na cause ya makambo oyo wana bango baza na cause ya makambo po bana bato ya musulman bayaki na bango à l'aise bayi kosala priere na bango eza oyo batumboli bana babungi ebele papa eza na 3 policiers akufi banani bamusulman ebele bakufi ebele bakangikani bango makaniki mo des autres bapolisi moto yango olanda bato sikoyo ozala musulman te poshi na yo nyonso eza na poshi baprofite kaka wana baprofite kaka wana bakonzi yango baye na retard ndenge eza wana mpe babongisaka mpe bajipu nango malamu eloko ebomisi mpe jipu one nini ntango menace eye makasi balingi balongwa jipu ebuyo ekati moto ntango ezalaki boye te ebetaki batie moto na réservoir car epumbwaki eke likolo ntango eke likolo nde ezongi ekwei na sens oyo mais eloko ebomisaki mutuka oyo nini bademaraki eboyi kolongwa ça veut dire eza mituka moko boye l'état abongisa mpe babiloko nde malamu nano okende mission biloko boye eza propre te po bongisa yango malamu okende oke mission bodemarika etosi mpe bolongwe baye mission eperkite boye soki ezalaki bacriminel mais criminel akimi na moko akei boye na kar na bino esali mission malamu ya l'état elongwa boye boyi kolongwa eloko ebomisi mutuka oyo yango wana ale chauffeur afungoli porte tula musi mwana bendana yango mutuka etikalaki wana ale baye batiango moto epumbwaki likolo e tomona na bafilme sokuti epumbwe likolo tomona wana bafilme tomona nga live mutu eke likolo ezongi bina mwana tula musi azaza bamusulman na la police banani babandaki violence liboso bon police nga na okondane police eza mpona komaîtrise malgré maîtrise epermetaki te mais balingi bakuta na bakonzi oyo ya bango parce que posala bango ezalaki nini posala musulman ezalaki ke non bachef tous les deux côtés bachef wana bali bamaîtrise bango oyo alongwaki akende pembeni papa tomona na baélection na mboka na biso oyo alongwe bokonzi akei ate ntango kabila alongwaki bokonzi akei acréer des ordres te kabila acréer des ordres te akei ndenge moko mpe na eloko esalami na islam élection esalami oyo azi bokonzi po akamba moko aprete serment na ye ndenge epasaki lelo eza oyo akoti sikena aprete serment oyo alongwe wana ayo créer des ordres voilà merci beaucoup officiel 18 ans asali eloko te bato balingi lisusu te lifali atikela bato oyo mosusu basala nini bakamba église ozo comprendre ye nde azotrouble makambo nyonso na kati ya kini awo atika église bato mosusu basala nini bakamba yango bato bakoma ovanda mal à l'aise eza bien te estce policier estce aza mpona kobatela population ya akomi obeta banini mpona bato balukaka désordre sikoyo bamisusu bakufi policier kaye na bango mpona ke babondisa église estce ezaka normal eza normal te bino nde l'état bozwa nde solution Kama tokotaka c'est pas ok
maître biso wambo omona tozokota na kata ya stade de martyr esika oyo makambo tozomona bana balobi bana ebele babu lelo na journée ya lelo donc bokomona ndenge biloko ebimaka lisusu te mais ebimi lelo parce que bokomona ebimi lelo mpo na koluka batya kinya oyo tolobi na biloko ozomona bapreuve ndenge mituka ya mai ya moto eye bandeko na biso bajadiste baterroriste bandeko so baterroriste aki oyo makambo basalilelo na kata stade fo baeapaka parce que alie mbongo asi abengi yango réconciliation te eza réconciliation te awa ezalaki omona esika podium bozomona nde eza wana awa tozomona esika podium ezalaki wana oyi place podium ezalaki awa esika bana babungi bato bakufi awa bokomona la police ils sont en train maintenant de kotala ndenge comment ils vont commémoriser vraiment place ndenge bakomocalmer situation il faut que bainterpelle bandeko na biso bamusulman il fallait lelo ezalaki ya kotonda ya kosatisa nde babuki baporte basuki vraiment baporte akosaka na te en plus to balongwe awa omonake meshe ezalaki na kati bake kobeta baparlementaire debu na rond-point gambela esika oyo babandaki kosala na bango babandaki korange mpo na ntongo bapesa banouvelle ya mokonzi ya mboka babundi ya kosaka na te donc ndenge tozobaluka siko po tokende sondi rongo egambela toke bokutana baprésident parlementaire debu na makambo oyo elekani tatu soko okina okobaluka abaluka tobimaka mbamo abaluka kuna mosika bongo abaluka tokeka boye ofandaka te c'est quoi ça comme histoire tala pena tala bato oyo bafandaka te batuka mpo bazala obi awa zo image na Zandera nga za Zandera afuna kata direct esimba te afuna kata maboza za Zandera esimba te na telefone aye totourne tolongwa bapanzi bawa vraiment nde bozomona bapanzi ti bajipa awa balongwe sukuna bayekokanza awa oyo makambo nyonso basali jusqu'à présent tozomona gouverneur de la ville azosillone te na makambo ya boye vraiment kaka kala mingi te bauti kobongisa stade de martyr na makambo ya boye beyaki kosali estce eza vraiment normal lobi te andete soki kofuta mbongo ya cérémonie ozokomprendre te soki eloko nini elekani awa ya moyen vraiment eza comme si eza hôpital soki nini bacaméra makoluka mutu mwaluba oluka mutu mwasala ete viaka sala atike ndenge elekeli wapi ye chef ye lobisa ya napopesa explication te makambo elekani awa bango bazobangabanga mpo ntango ebanda o bakamukama te bapanzi nini na bango babanga ndeni
Donc, aux hommes, il y a facile, il faut pas pour expliquer. Mais qui m'a camé chez les cannes. Donc, 12h, basambelaka ya pamba, 16h, basambelaka ya pamba, ta makambo osala na mboka mwata. Oui, papa, maman, bonjour. Tala mbote, comme nous le dit que bandeko na biso ya Islam le bande ko fêter Ramadan, to comprendre subitement ba vite ko bukana, ko kufa, qu'est-ce qui s'est passé juste? Donc, biso d'abord là ça la musculation, ça les sport. Tozwaka client à partir déjà à 6h, client na biso bayaki, tozalaki déjà na 4, tozo travailler na client. Ba musulmans bazalaki na prière na bango. D'abord quand on dit prière, c'est quelque chose qui est sacré. Comment prière bango baya ko tobimika libanda to na makele les eaux sacrées. Donc batu bazo tambula, bazo kende de gauche à droite ni biso to telemi, ba client bazalaki na salle ba bimipe, ba telemi na ba vitre. Après un certain moment, tu dis que les clients non, bandana nous na pomba di malibanda te na ba incident wana. Pour moni ba musulman ba kebo ba bando kolanda ba policier, ceux botali na ba vidéo eza ba kolakisa bien. Bazolanda ba policier, er balandi ba policier ba kei kozonga na bango kozonga alinde. Ba bandi sko kobeta mutu koyo mabanga. Alimbala moko ba bandi ko s'attaquer na katima. Ndenge ba buki oyo Kimi bakoti na kesi babuki bazwi bakiti bakina. Tore babilo konini obo perdre yango awa en généralité. Donc to perdre d'abord mbongo ezalaki na kesi. Bazwi mbongo ezalaki na kesi, bazwi bakiti oyo nyonso ezalaki awa itei. Mutuka ba client mibale oyo bapasoli na mususu tellement que azalaki émotionné abimi na ye aki na mutu. C'est un peu ça la situation, mais c'est vraiment déplorable, ce n'est pas bon. Quand on dit une église, c'est quand même, il y a cet amour-là, il y a le respect de l'autre, mais donc on comprend que les sommes. Donc on doit maintenant nous dédommager parce que les clients, d'abord, tu as une insécurité. tokosenga na ministre ya sport Serge Lukonde makambo Serge Konde pardon bapekisaki makambo ya baeglise réveil kosambelaka na kati ya stade. On avait interdit ça. Stade eza esika ya sport. Makambo nayi mambo ya sport mingi te mais tokokaka ete FIFA atelemelaka makambo kosambelaka boluesaka bastade. Il fallait bopesa bango ata terrain moko bakende basambela mais makambo asali awa ya libert de vie badabu aussi bon na bango ya caisse na rozongisa ngo donc c'est pas moi ezaka komaisa susu bato pasi likolo pasi na bato bino bomi gouverneur de la ville jusqu'à présent madame Bélise c'est la communication pour yo ponaka biloko ya bato bakouvrir badescente ya gouverneur de la ti sikoyo toza soki en 10h50 gouverneur de la ville pas de réaction mon côté le chef de nani province, la police provinciale, là, le général Kassongo. Jusqu'à présent, tout le monde est binoté. Mais il y a eu des policiers au Loba. Bana Babungi. L'autre vraiment, ils ont pas si t'as l'air de Luka, Bana Bango, Bana Baki, pour ça, mais moi, ne pas Bungi. Ba misatu. Jésus-Christ. Voilà bon na wana bandeko babungisi pe bana na bango donc bana babungi na ndenga osakana te. Guys wana voilà donc tu es beaucoup place bana bazati. awa bozomona tozokata direct apo tokende na côté ya place oyo bitumbeli ekani parce que gestionnaire ya stade makambo ça ete papa ki sport na ye ndenge ezalaka na ntongo atande bapandi ejip bajipa baclient nyonso ezalaki awa vraiment tala moto ayaki sport na ye na ntongo
po alongola bacalorie na ye te makambo ya kokutana nao na kati ya stade vraiment makambo ya boye mais c'est le gestionnaire lobi bino bolobi ke boyokisi le deka nzoka ezalaki nde bolende mbongo ya deka mobimba mpona makambo oyo kosalama awa ngai na bino tala nde miso eswi na posa mai na nde nzoto nazoyoka bien te tokata apotokokende kokutana bandeko na so bakombata babenga oyo bauti kobunda na bamusulman kote kuna ya ngambo ya Gambie.